ngai na yo Denise Nyakero tozokende na palais de justice ya babelge na bandaki kozila opublie video oyo epuis boye babopiblie yango na Twitter yeba yango moto ya publie yango bakokanga ye awa oyo tu bakozwa yango na ba YouTube na bango bakokanga awa. Tapis dans les gamines. Il fait quoi? Il fait quoi? Ngai na yo Denise Nyakero tozokende na palais de justice ya babelge na bandaki kozila opublie video oyo epuis boye babopiblie yango na Twitter yeba yango moto ya publie yango bakokanga ye awa oyo tu bakozwa yango na ba YouTube na bango bakokanga awa. Yango bandeko na ngai na koyebisa bino ke bato bakasi ke soki batiki Boketu wayambo bolumu bongo esalini nayibi mbongo moto te nazwi mwasi ya moto te na l'équipe na justifie te me na l'équipe bango po Congolais alingaka bolumbu Congolais place ya bolumbu nde asepelaka me bandeko na ngai bolumbu na ngai ezoka ba bolumbu ya bapasteur na bino te oyo ya ngai eza soko omoni Yesu Christ omoni Vulus Kimbangu omoni humiliation Lumbumba omoni nyos c'est Boketu Wayambo c'est Élie de Dieu yango na bandeko na ngai soki na leki na leka apo na ebisa bino na informer bino kaka bozalaka déjà informé ke bayaka kotake ngai liboso ya ndako awa na balabala bino mo bomoni soki ozalaki na nzambe te ti bakanga yo na fungola po na belela mama Didi abima na Moïse po tozalaki na nzambe Boketu akozwa mwasi ya bato Boketu ngai na jina ngabu na kozwa mwasi ya bato pe mwasi yango ya bato mobali na atiki nga tina na ya na porta ndako lelo bomoni yango batindi barabe bandeko na ngai bana na nzambe boyeba yango ki ngai naza leader un leader azalaka paniqué te un leader atambolaka na ba émotion te ngai esali nga ata tu te mpo nazalaki préparé déjà na spiritualité na ngai ke bakosala ngai boye na yo ka Job nzambe ayebisi bango alobi bonyokola ye me moto akotouche ame na ye te. Oncle Boketu boni oncle namoni ba video na moko boye ya mutakala ezoleka na réseaux sociaux kotala ka bolumbu pepe nini kaka ya mitakala oncle yo pe tika munoko na réseau tika munoko oncle nazoloba na yo mpenza na loka yo napekisaka yo oncle bakoya kobeta yo pamba oncle Boketu ngai so moto abeti nga na tongo na kutumba ndako no obetaki nga na neve na tumbi ndako nao expliquer na biso leka ndenge nini yo bafuti barabe baya bamenase ngai baboma ngai batindi baarabe miso mavondelongi mabe oka hippopotamu wa mabe yo mobali mabe licencié la général lang chancela vie ma fille mwana na ngai liboso lopesa message. Bonsoir peuple congolais, bonsoir papa.
Bon, Si toi, nous ma allons fille. bien par la grâce de Dieu, nous, on n'a pas peur. Denise Niakero, moi, je te parle. Tu as touché à la mauvaise personne, espèce de aide-soignante. Tu ne mérites même pas la place de première dame. Vous voyez ce que vous venez de faire? Vous venez simplement de nous donner la force de continuer encore cette lutte, que la lutte que notre Père a toujours fait et continue de faire. Félix Tshisekedi, le président Pigeon Voyageur, en sachant que ton peuple est dans la souffrance, toi tu es bien là en Allemagne en train de festoyer avec tes enfants. Nous, Denise Niakero, je te donne rendez-vous personnellement, moi et toi. On se retrouvera devant le tribunal. Et ce que tu vas nous dire, ce que tu viens de faire en face. Nous, on n'a pas peur. Nous, on n'est pas complexés. On n'est pas complexés de vos richesses. Moi, je travaille ici. Je suis assistante sociale. J'ai mon diplôme d'ici. Moi, je ne diminue pas les autres. Nous, on a fait des études ici. Bokeh, tu as élevé des enfants qui ont fait des études ici. Davina, elle fait ses études ici. Elle fait des études de politologue. Et moi, j'ai étudié ici. Nous, on n'a pas peur. Et je remercie juste les encouragements de toutes les personnes qui soutiennent notre papa. Et nous allons lui dire de continuer et de continuer. Moi, je donne juste rendez-vous à Denise. Moi et Denise, rendez-vous au tribunal. Vous vous rappelez quand vous avez arrêté mon père en France? Vous savez qui a cherché, qui a fait toutes les démarches administratives? Vous connaissez, moi, je sors pas devant les réseaux sociaux. Mais je suis très fort administrativement. Je vais te rendre la vie dure et la plus difficile. Tu vas vivre, tu vas dormir là. Tu vas dormir, tu vas faire de cauchemars en sachant ce que tu viens de faire à mon père. Toi et moi, rendez-vous au tribunal. Denise, toi et moi, rendez-vous au tribunal. Espèce de lâche, une femme lâche. Moi et toi devant le tribunal. On se verra et on se parlera. Et tu peux m'apporter même ton diplôme. Ah bon, malheureusement, toi et ton mari, vous n'avez rien. Vous n'avez pas fait des études. C'est normal. C'est normal. Vous agissez comme des cons, comme des voyous, comme vraiment des voyous, et vous pensez que ce que vous venez de faire à Wayambo, ça va nous toucher, ça va même pas nous toucher parce qu'on est plus fort que ça. Mais moi, tout ce que moi c'est même pas autre chose. Moi, c'est seulement Denis Niakero, moi et toi. Tu vas chialer et c'est ça. Ça sera vraiment les larmes, au lieu de larmes, ça sera du sang qui va couler sur tes yeux. Moi, je vais te faire vivre ça sera vraiment la pure folie que ce que je vais faire, mais administrativement. Tu me connais pas. Je m'appelle Chanslavi Bokechu. Je vais te faire vivre la pire de malheur de toute ta vie. Oh. Merci Chanslavi. Non. Merci. Non, papa, laisse-moi parler. Oh, parlez. Loba. En fait, moi, j'ai vraiment envie d'avoir un face-to-face. You know, moi et toi, moi et toi au tribunal, on va vraiment bien se parler. J'espère que tu vas prendre un bon avocat, hein. Ma chère, tu vas prendre un bon avocat. Et Sylvie Moulumba, tu me connais pas. Tu vois vos manigances à 2 balles. Ça, c'est rien. Mais moi et toi, Sylvie Moulumba, Denise Niakero, rendez-vous au tribunal. Cherchez déjà le meilleur avocat parce que moi, j'espère, papa, courage. Merci. Et je te laisse continuer. Nous, on n'a pas peur et on est tellement en force et on sait que ton combat est légitime et nous avons notre intercesseuse, notre maman qui est Mambo Longelinda. Elle sera là en train de prier. Mais moi, je vais pas prier. Moi, ça sera administrativement, Denise, moi et toi. Administrativement. C'est que la guerre commence. Je te dis que la guerre commence et la plus forte va gagner. Et j'espère que ça sera pas toi. Parce que si tu me laisses gagner, oh ma chère, tu vois ce que les femmes sont en train de vivre à l'Est, ça sera, tu vas voir. Moi et toi, je te le promets. Merci. Merci Chanslavi Bokechu. Maman na Jeffrey, bozomona elengi ya bana
balobi derrière nalingi na exprimer yo ba encouragement nanga nyonso tout ko exprimer ba encouragement nanga et pas Mama Didi et pas bana nyonso tout boni santé ba image eza ya lelo to eza ba image o lakaki biso de kobia ezali makambo bayaka oyo na information naza na yango ba information na yeko zo fiable nga mo pe na yoki ezali plan oyo Sylvie Mulumba na Denis Nyakero ba planifiaki yango ba ebisaki Sandra Mudimbi na uti pe kosola na Mama Sandra Mudimbi akotindela ngai audio na uti koyokisa nga pe yango be preve tu ezali voix ya Sylvie Mulumba na kotindela pe yango donc na kozwa yango okura ya bajour oyo audio wana ba planifiaki yango Sylvie Mulumba ye moto a planifiaki yango ayebisaki Sandra balobaki ba metakalize na komanda eso bakono buka na magasin ya mwasi eso do bango moto basali eloko wana tokozonga na likambo ya ba commanditaire wana parce que ngana yokaki o liboso lobaki kezali kamba ya Jean-Pierre Bemba Boketu m'a précédé moi aussi na liste ya ba commanditaire oyo ngai na yoki na buto lelo nazoko mener l'enquête. Effectivement, j'ai aussi appris que la sœur de Jokoko Mulumba, Sylvie Mulumba, pourrait être parmi les personnes qui ont commandité. Betela bisono lisolo, ça s'est passé comment? Ezalaki heure nini? Apparemment, zalaki liboso andako, outaki wapi? Ouais, ngai nautaki Carrefour, kosombela mwana mapa. Bon, moni mikolo yo ndenge ba hiver komi kokota avant, na yaki na bisi, ezalaki ba 18h20. Ba 18h20 ngana zoya presse na tek na bano sura na Mama Didi kuta bengi nga lobi na ya kozwa wa ya mongabi te Mama Didi vana na komi na nga pemele ndako et puis na bis jour ango côté ya gare na biso mwinde zalaki te na komi na 2 mètres ya ndako pona ko na bimisi kutu clé na monika de kosomo ba ya de carton donc wana oza à 2 mètres ya ndako non comme dia pemene ndako sika ba beteli wa comme pemene ya ndako na bimisi clé na simbi de chasser na sobe mapa Moïse na sobe Mama Didi pe ba avocat na mona ka ba ben yo moto critique ka gouvernement yo moto sala ba audio na réseaux sociaux bi wingai directement balataki masque ya noir bagaya noir, jaquette à noir, jean à noir, mbala moko kanyinga catch. Et abetinga double pas, tu la sima de chasser, équilibre zalaki te, na koibu na se ba chasser pendant moko siko, oya kanyinga catch azo régler pela ke ay tangle nga na kufa. Moko azolo ngolanga bilamba pa a filmer nga na se na ngai. Natali na bia nzambe na ngina kufa kabo. Na zobele la voix ezobima te na biso na landi na bende lamba na kokufa na tomboli na kotisi loboko ndenge arigenga na tiki wana oya ko filmer a filmer alors abendi oya ko filmer abenda ki o pantalon ton yo fani okoi na se wana na ko na se suko o muso akaninga kanchi pedake na pe mate na lobata voix bimate ngaso Saint Esprit ko lobelanga ngabi sona landi ke kotomole lamba ona ko régler nga makasi pe me kokende siko na tikeli oya ko filmer ya mutakala azo filmer na seconde na kotisi loboko na jumo espace na bandi ko benga Mama Didi babandi na bengi les gens du quartier les assassins mbala moko na bengi na mbamoko Mama Didi ayoki mbala moko Mama Didi abimi na Moïse Mama Didi gangili basase enta bata quartier pe babimi mbala moko bakimi mbangu do ba filmer nga batika nga bolumbu azu video a filmaki po Mama Didi amonaki bango mbala moko atindiki video wana nata so barabe nabi koma barabe ba komena senga ti aw après l'information na ki kozwa mutu moko boye po jabaza mutu a N mutu moko boye ya Jean-Pierre Mbemba na chauffeur ya Eva Bazai baserika kanenge na zo pupula Jean-Pierre Mbemba wana motola biwa yambo soki mutasali obo apeti na nga mona ebiye ezali Jean-Pierre Mbemba
un chauffeur ya Eva Bazaibo a confirmé ngai. Na vandi silence et après quelques bajutants na quête directement na pesa qui tate Moïse abengi mbila. Tango Moïse abengi mbila toye ko benga mbila ye. La police est arrivée tango bango basi bakimi police e goya wana. Koya baye na deux voitures. Deux voitures na bamboa. Bapanzi bamboa na gare Mobimba. Mibale baye bakoti awa. Bakoti na ndako balobi ife to memao na posa police posa la plainte. Ok, nazalaki pe na plainte moko ya makamba Deborah Lukala wana kendaka kuna. Oui, nazalaki nango mena ebaki te. Tango na sisi Deborah Lukala peut apporter aux plaintes. ye pas portanga plainte kama musique yo. Tala waya monenga zomo na pasi. Ye Deborah Lukala apporter aux plaintes ko sel nini. Complexe musique ne beta. To kenda ko ngala pekisaka ye musique na kepe kuna. Tango na sisi makambo ya plainte ya makambo yo bango barabe basala kingai. Police ebisinga boy. Alobi système ba komi nango komi système international. Oyo YouTube nyoso mokolo ba ko bimisa video wana na memela bango ba komi na système moko ba ko détecter ki moto yo o asala ki makambo wana. Siko toaki na réunion lelo nazalaki na réunion na garde midi. Na moni mama Sandra Mundibo abengi abi waya mbomoni eloko tenga binini yaya alobi ba publio na TikTok dans l'état mama Sandra Mundibo ebisanga ke Sylvie Mulumba abenga ye po baluka ba motakalize ngai ngana bisaki mama tindela ngai audio wana abi waya mbona kotindela ngo comme audio ezebale lelo sikoyo tovandi comme na benga ki Sandra pa bengi ngai ayoki singai ojo nenge Sylvie Mulumba. Arrêtez mon frère. Boke tu as bossé l'idée. Arrêtez. Minoko na botiaka bosito kutana ko sape lokote. Pour mo ka moi na ko domino kaka na talio na mission moko o bango changer parole. Nana nyongono pour oza moluba ozo soutenir ndekono mais soutenir ye. Sokuza moluba ozo soutenir ndekono Félix Tshilulu yanga nini? Adorer soukole bakaleso na ye repasser ba soutien il y a Denise Nyaker pour changer on dit que ça les savour de Boduskudu soukola et repasser ça me regarde pas et talingaite ata mutakala ngo bolumba ngo botre bo gagner ni na sina salivi bo mon importance ces anzoto na mai bo lia mutakala bo sala ngo boudin bo sala ngo saucisson bon publier un malade bon ça bazoba lève ta main dis je suis Goma comme dans un moment il y a rébellion. Moi je vous dis si j'étais au Congo malgré mon âge j'allais prendre les armes. Oui on ne va pas comme se mêler dans la politique mais si tu ne te mêles pas de la politique va s'occuper de toi. Il y a d'autres choses, papa. On ne peut pas prendre le temps de prier aux Utato Sambela. Non! Israël, c'est un peuple de Dieu. Mais comment Israël est ça là? Nous prions le Dieu d'Israël. Mais Israël, qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est pourquoi vous l'imbi sanga terme, hein? To lani pongi mingi. Boke tu anda fonga biso miso anda kara biso. To mona kate. Moi aujourd'hui je lui donne raison. Attends, tu vas finir pour le français. Tes français, c'est quoi? Les gens qui nous combattent là-bas, ils nous combattent en français? Non, vraiment. Non, mais trop, c'est trop. Des fois, tu dors, tu te réveilles, tu es tellement sous la colère, tu ne sais pas quoi faire, tu es tellement énervé, c'est pourquoi tu as fini pour Asuki Mundu Kezaka, vous savez, le côté de la Figibino. Oui? Mais en dépit de ça, quand Josué combattait au front, Moïse était sur la montagne. Nous devons continuer à prier pour notre pays, pour que Dieu fasse grâce. Trop. T'as dans les gamines. Il fait quoi? Il fait quoi?